Bon, côté on a tout que se plaindre moi mingi parce que société nabiso Sokoda eza nako bate banque en miniature pour mbongo côté na société on eza sakanate mais biso tant to zaka na ba sabam ba sasem na poto là chaque mois bazotinda biso ba enveloppe ba droit na biso ba wa to joaka mais malonga benzate mais avec Nyoka Longo namoni que makambo ça va un peu parce que comme on a moi clair 2 fois par mois tu zoko toucher azako pesa biso pe ba aide moi mingi na sepelaka na mingi mwana wa biso mosanyo so vina biso so yango na kaka musique to vivaka na musique soko kuna na ba ta musu to jolo kote to bika na société na biso ba droit de tena banjembo nyonso to sala e bila banjembo motokanga na sala njembo ebele na ko za pauvreté na ko za ngambongo te ba musu ba lekali bosonde to zako mona misère mais naïe vraiment à féliciter. Vraiment à féliciter. Il est très courageux et puis il a aidé biso mingi. Yo mi sait ce ko keleli o kena Sokoda ba ko aider. Ba conseil na pesa bango kaka balanda lokolo na biso. Mwani biso so ba kolo to stocker tika kanga moko balanda exemple na biso. Exemple dans ce sens que bazala na boboto entre bango na bango. Yami balé babeta pe barumba mingi bachachacha babolero olika ka ndombolo babeta ko min ndombolo na biloka libanda biloka bapaya na biloka bapaya il est trop batika musique na biso ekufate basimba yango ko simba ndenge biso tozaka ko simba musique ya biso ezaki monde entier bazolinga yango mais so bango balinga Rolanda biloka bapaya depuis nga na banda musique na bokela jamais mutombokela ata kwa to ina kala ata makama sezo leka jamais na sabi lokanda yabo ata pe banjembo kala soko kama mboke de date au franco moko ebi azaki na très chaud alors de temps à autre sommes tout molié ayembeli yote abeza eka ndenge ba ko boto nga ba musicien na bisaki yo les sanga passe il était pas nazaki premier bango ba deuxième Rochero deuxième alors tant ba ko ka orchestre peut que na Montréal biso tozaki tokende Roger Izaidi na Rochero ba jongler bango ba kebiso tikali c'est alors que ba joaki nga mangwana ba boto nga mangwana ba kene totika na d'alliance relation à nous indé ce qui ministère longwe par exemple African Festa a se retrouver na Vox Africa ba réaction broza ndenge ni bon réaction ezaki za mabeka ka parce que ozomona monsieur bozana musicien bo mesani na ye bo sene banjembo ba ko botolo yoye ezaka mabe mingi toko sa ba réaction makasi. Oui Trésor. Boni. Ouais, ça va. Biso toi nzala, toi un bloc relié. Non, Trésor, ne te jouez pas avec moi. Bo saka nanga te commune. Hein? Aziza uchobenga nga o yaya loka relié zate. Karmia benga kuna yaya to lambité. Au juste, j'ai envoyé moi on a tindi 300 € pour na ba provision. Mais vous sanga lelo kaka na débia moi bo loka relié zate donc provision to ba mama tie na provision na ndakute. Ne te joue pas avec moi, l'argent en Europe, je te ramasse pas dans le dessous du trou du sourire, papa. Tala, bossa na lisusu lokola onste, cuisine na biso. Et bongiseli bande konabino na ba masa na bino, merkambo ya kitoko. Pona kosomba biloko na mokili mobimba, consultez notre site internet ou téléchargez l'application Cuisine Abisso, topez boss abonné na page Facebook, Twitter, Instagram, to YouTube, topez bobenga na numéro ya Cuisine Abisso. Cuisine Abisso. Et ko komisa biloko na bino, na ba famille na bino, paye pas ba masa na bino na Kinshasa. Surtout, profitez de la formule Nabisso pack Poesa très avantageux. Voilà, Bossamboué. Pas question de comme ça. Je paye l'argent, on vous grignote la nourriture. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, Bayeli Bisso gratuité à santé. Bazali Kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 €, 100 €, 1000 € na yo contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte
et kofungolela au page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au Kokoka. Aucun mode de paiement, soit PayPal, ton compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, Bayeli Bisso, gratuité à 100. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue chez Congo Mokili Télévision, spécialement dans Historique Culturel. Aujourd'hui, je reçois pour vous un icône de la République démocratique du Congo en matière de la culture, précisément de la rumba. Lui, c'est le bulldozer de la rumba. Jeannot, le vieux Jeannot, il a transcendé époque. Le vieux Jeannot, Bombenga, qui est avec nous sur le plateau, à qui j'ai dit, vieux Jeannot, bonjour. Bonjour mon fils. Santé boni. L'angolo nzambe santé zamalam. Vieux Jeannot, le loto yé panayo. Plusieurs casquettes dans le domaine de la musique, auteur, compositeur, interprète, arrangeur. Du jour au lendemain, Vieux Jeannot a eu une initiative en 1959. Il a recréé Vox Africa. Et pour ça, Vieux Jeannot a l'orchestre au lieu de l'orchestre. Merci pour le tour nayo. Avant ça, l'orchestre na kota pour y habiter na kota na orchestre mususu. Après tant on a longo na mosala ya navigation. To bandaka liboso na saka banzembo na na kopesa na kabasele ngai na rochero to kutana hakuna. Simango to kosala orchestre jazz africain. Jazz africain to zobeta ngai tabulei na lutula Edo Clary. Père le ram et ben son babaso akufa na ba de drummer na ba comparateur nyo so baza sauter to bendo beta un orchestre jazz africain na bar moko amuzu kuna Dodoma kuna so Kigoma au Dodoma tango makambo ya table ronde comme pembeni kabasele ayeko jwa tabule ajupe et donc la le tout là pour pas qu'elle la table ronde. Bon, a dû payer Vicky Longomba, a dû bassiste Frijos, Bakei. On gagne à Tikali, on a formé maintenant Vox Africa. On a 59. Ouais, 59. Oui. On a formé Vox Africa. Bon, tu vas nous on a 60 indépendance du sur cacao. Na 61 ba invité nga na Bukavu amina nga moko ya na Ambroise Masoko sakufa azaki commissaire extraordinaire na Bukavu a invité nga na orchestre Mobimba tant invité nga toké to comme robeta na Bukavu na continuer to oui to comme robeta na Bukavu ba invité nga na Bujumbura na kena Bujumbura ko beta kona na asaki nzembo ya Emery iko hero national nazaki boso Rwakasore mutoto wa mwami Mwambucha mutoto mpendo wa Burundi iko nia yeye shungu atangu tozongi na Congo na iko changer na longoli Rwakasore na yotia Lumumba hero national po tovai na Bukavu anati moto moko ayeko jwangai abitoka na kubeta na Kindu bon d'accord tokena orchestre na Kindu tobeti 2 ans na Kindu. Tant tobeti 2 ans na Kindu, tokena Kibombo, toyokoleka na mboka mosusu wana. Bon, toyesu na Kindu, tozongi Bukavu, Goma tokena Uganda. OK. Tant tokomi na Uganda kuna kabasele tango bazongi orchestre African Jazz de Panzani. Lokola pe banzembo bazoko sala kaka na rythme ya ye ndenge wana kaka ba couleur na ye alandinga eti na Uganda kuna alandinga eti na Uganda un soir comme ça tozako beta na bakuka Mathieu badamoiseau tomo mutakoti na bubu Mathieu lokola kalete oyete peut-être ressemble ngabi za kale a poussa un peu na ye wana to tiki ko beta to ko yambaye to solo binanga bibona yako zabino tozonga na Kinshasa parce que African Jazz est sauté
Le quoi peut beta kariti me yo yangai kaka makamoto yangai tozonga. Ngabi nzamba kuma parce que tozaki bato tozonga c'est pas beauté. To kenai perdu. Batike bozo qui déjà goût déjà ya ba tourner ya kuna. Tulonga to kana ba Kenya bipaso tukuna. Tozongi na Bukavu. Tokomi na Bukavu tokuti papa Noël azozira biso wana. OK. Tozu papa Noël toyena Kindu tobeti tolongo Kindu Kisangani Kinshasa. Tokomi na Kinshasa tobandi ko beta wat African Jazz wana. Tobandi ko beta wati ba ko inviter biso na Allemagne. Ba inviter biso na Allemagne exposition mo bezala kuna na Munich. Token Allemagne na African Jazz akabasele wana. Na tobeti tozongi mena na Bruxelles poto ya Kinshasa tokomi na Bruxelles ngana zwaki voiture momande mo hotel nga voiture na moins cher ngabi na kabasa na biti babotanga na soma voiture te pe na tamo na voiture te mena na besoin voiture na soma toka na wana mboka a gangelinga deva batu na bar to zanga ngwana pa ne rumba usiriki na ngana likamo na biso mamu musanga sona wasa pa na yob banje mo songa bo siriki na ngabo likampeta teta to na Kinshasa ngabi na longwe na African Jazz na longwe ba ko bondela nga ndenge sona ba Mulenda Michel ba bondela nga ndenge surtout woto na voyage na Bujumbura ngabi na kandete na tiki libela capacité pas comprendre tiki nga na vandi ça fait au moins une année encore na ko remonter sur Vox Africa. Voilà au long en African Jazz on est na 68. On est 68. Bah 68 quoi. 68 ouais. OK. Na longo en African Jazz na remonter sur Vox Africa. Motasanga tena zongi sango Vox Africa ezali ekanda onyangongo ya Izipa. Bah oui monsieur comme Martin Ekanda. Paix à son âme, yemuta benganga. Po azaka pe musicien tango azaka na campus ya. Abi janonga linga musique no mingi. Pongo vanda bo beta ka sutenga bina beta ka sute passer. Premièrement ben sonné zate pe na panza ba musicien. No rassembler ba musicien donc ça Vox Africa. Na ko jaba musicien. Te to bandi malembe na école ne zana Izipa. Ya baba soko mushiku na soko ni to bandi ko répéter malem beti allez na bimi mena ko beta na baba na luwa ka ba instrument. OK. To bandi ko beta orchestre yi penza makasi to komi ko beta na Ogrion bar moko zaka na kazabu ba pembe na 1 2 3 wan mais to bandi ko beta wana ti na ba papa no pe balaninga ka wana ba casino succès makasi na ko sa série abanze mona salaka ya 6 chansons ba Elodie ba Mado ba Léa ba Lolango na sato kotoko to ko studio to bimisi banze mona succès ko sa Canada ti wana le na ko continuer bon ti lelo na ko jaba sima ndenge ni Muzito tanga comme premier ministre asombi instrument asombeli ngai asombi Gina Efonge asombeli moto na biso ya mango efologo tu as 4 boy apesi biso instrument ngo mona kana beta ngo tile do ezali instrument wana ya bango nyo sese kufa kaka yangande etikala faut que changer tile loyo nazo continuer na orchestre nga Vox Africa et succès peut la rater c'est la rater et pas sur la bête c'est toujours plein. OK. Déjà nous tozonga na mo kesima Grand Calais a eu récupéré Bino pour na bozonga parce que orchestre et panzani Bino tant bozonga ki na Kinshasa. C'était quoi la raison vraiment ça qui en sorte que orchestre panzana? Mais orchestre African Jazz. Bayoka na gite na ibita ndenge panzana ki penza mais bazaka ko kanate quoi. Bayoka na gite bon. Ba Nico na
na rochero ba ke so ya bango ba orchestre ba African Fiesta ba African ceci cela e bele wana ya tikali yemo kote metina bango ba panzana ka pendanga na ebite wana ngana kaka ndenge ayo zo biso to zongi pe to zongi si African jazz wa parce que tant au bandaki Vox Africa bona bozaki na monsieur Franklin Bukaka non Franklin Bukaka zaki na ngai na to beta na muzo wana nazaki na Franklin Bukaka un moment tant yo OK African Jazz est-ce que Franklin Bukaka kenaki wapi atikala ki na Vox Africa non African Jazz baké poto oui Franklin Bukaka tozaki neka wana na muzo wana po ye ala kinga be azokende awozonga na Brazzaville pour que ça politique OK non tik le cause musicien tikala kaka musicien tika makamba politique wana maramu te ngai fona comme ministre ngai fona comme na bonde nengo zabo yake atango yake biso pe toke Bukavu ngai na bisaki yo kuna ke ko bakeko bomai kuna de zaki bonga tango na zongi pe tango na reformer à Vox Africa na zongi pe loko masengo na julo ko masengo to zongi pona avant to sisi Africa to tango na mona African Jazz na zongi si Vox Africa na julo ko masengo na jui Papa Noël na jui Sam Mangwana na jui d'Alliance nde bango to vana bango ma mingi na Ogrion et pas na saka banzembo na ebisi tout à l'heure et puis Daniel Tessa pas en région de Bino non Daniel Tessa à région qui Binoté soka mais tozaki na yete maintenant et déranger qui taboulé était par exemple il y a beaucoup récupéré par exemple ba mission Mususu par exemple Sam Mangwana par exemple Mangwana zaki na ngai d'Alliance pas zaki na ngai alors tango to saiba nzembo ya concours to saki ya Congo Nouveau Afrique Nouvelle ngana zaki premier na nzembo wana oyanga ko lelo yo Congo ya bakoko na biso to sambeni na nzambe po bongisa Congo ya bakoko Congo Nouveau Afrique Nouvelle unité bon nazaki premier bango ba deuxième Rochero deuxième alors tant ba ko orchestre peut que na Montréal biso tozaki tokende Roger Izaidi na Rochero ba jongler bango ba kebiso tikali bango ba kebiso tikali c'est alors que ba joaki nga Mangwana ba botonga Mangwana ba kene totika na d'Alliance. OK. À l'époque, la réaction est des gens parce qu'aujourd'hui, ceux qui le loser que ceux aujourd'hui par exemple musiciens à moto. Aucun orchestre n'est comme un problème hein. À cette époque la mino pesa qui ndengwana, la relation la mino zindeng ceux qui musiciens longwe par exemple African Festa a se retrouver na Vox Africa, la réaction est brosa ndengeni. Bon, réaction zaki za mabeka ka parce que aux mona monsieur bozana musicien. Bo mesani na ye bo sene banzembo. Bayoko botolo yoye ezaka mabe mingi toko sa ba réaction makasi mais qu'est-ce que vous ça réaction ça que akena eka bon autant tika yo za musu ba chanteur ya bele ba mise ba za bele mais réaction ezale ko za réaction za tane ba botolo moto zaki na ye et ça kamala mute mais ba réaction to ça ba réaction mais attends ça réaction ça que akena ye ba relation il y avait Jano na ba leader ya ba orchestre wana musu zaki ndengini à l'époque genre avec Taboulay. Très bien. Et maintenant, après, na Grand Calais, après avoir colongo African Jazz, suite à ma voiture, on a bagagé en public. La relation avec nous, est-ce qu'elle est indéniable? Très bien. Tu continues avec les relations malam. À tel point que Grand Calais, tant que tu es hôpital, na campus, pour l'attention, tant que tu es hôpital, avant, il y a un OK. Avant, il y a un mois. La relation est très bien, na taboulé, relation est très bien, il y a une relation, on m'a dit, ma bête. Maintenant, le Jano, au transcendé presque l'époque banda Taboulé, Grand Calais, tout ça, jusqu'au Lelo, tout ça va innocent. Jano à moni époque où on a innocent. Comment est-ce que ressemblance moke koza là par rapport ya ba comportement ya ba leader ya ba orchestre na kala na lelo bon kala attente ezako za mingi entre biso ba orchestre ko swana bo peut-être taba swani ata bo fingani na banzembo ndenge ezaki ba kwami na ba franco bazako kana maron pendete mais na relation ezali kaka na banzembo ba ko finga na bo mais
bolingo ezako zaka entre biso na biso moi mais ba lelo yo na habité hein mais ba moso baka na bambokela alors pas na biso makambo na ezaki penza mingi te surtout ngai seri na ngai depuis nga na banda musique na bokela jamais mutombokela ata kwa to na kala ata makambo sezoleka jamais na sabi lokanda ngabo ata pe banzembo kala soko kama mbokela ezate au franco moko ebi azaki na très chaud. Très chaud alors de temps à autre sommes tout molié à une période mais biso penza makamana penza zaki penza te. Mais dans l'ensemble na kata musique ba texte na bino par exemple ba texte na bino est-ce qu'à l'époque ba texte par rapport par exemple le na ba texte na biso actuellement ba texte na biso mingi est plus lié na sexualité ba texte na biso to sala mikolo mignon ça lié na sexualité eza musique muso to koyo quand même pendant ba parents mais est-ce que pourquoi à l'époque na bino influence wana ezala ki bina ko za remarquable té non na biso tant on a biso makambo to sala ngote parce que bikanga na sa njembo yo ba para ya nanda ko ba komona bana tout ça il faut ça njembo yo ko gike et toucher bateau ba balingi yo ba balingi banjemo na yote ya lelo yo bana lelo bilo ba komi ko loba na banjemo ba komi ko emba parfois ça bien te ngalo ba toujours na déclaration na ça faut ba changer ba landa exemple na biso ba l'exemple na biso banjemo ya ndenge wana ben sanitaire bo to linga ko sala ngote po c'est pas intéressant pe ko longola yo point surtout ya mosa musique quoi. Alors, vayo kapé bisote matu pe comme collègue mutu na mikoro yo. On le laisse faire, hein, si vous voulez. Mais tu vas toujours voir un exemple na biso. Biso makambane ezalaka pensate. 65 ans de carrière dans la musique. Ba souvenir ya nini na makasi oyo Vejano agradati lelo na milieu musical. Nini? Ba souvenir à makasi oyo Vejano. Ba souvenir za belé, ba souvenir belé. Na bali mwasi na ngai na mosa musique na boti bana na mosa musique bino ngo wanda ko nangai wanda ko nangana lopango nangane ngezali na mosa musique kaka na so mituka na mosa musique paka maba ya mabeza kata mabeza eka ndenge ba ko boto ngaba musicien na bisaki yo ezo sanga passe mais à part ça na du bonheur mingi na makama mosa musique yo bisango mingi na du na mosa musique. Alors, on a toujours reconnaissant à Père Nzambe, on a commis ça, quoi. Vraiment. Est-ce qu'à l'époque, il y a. Bon, musique Nabino, est-ce que. Maramba Kissi, collègue ça va musicien, collègue ça va parent. À l'époque, on a bien peu Zaki fréquent. Bon, ndenge nazako yoka. Que Bamosuba ça va Kissi. Mais personnellement, Tiba Botangai. Na simba jamais kisi pe na simba jamais kisi tili wana ngai c'est papa nanga za ko conseiller ngata ngo surtout sala musique na ndenge ya bonzambe mais makamba ba kisi wana soko simba kisi vina yako kana molaite kana musikate alors na sambela ka mingi jamais na simba kisi pe na simba jamais kisi mais toyoka ka ba musuba simba ka pa mingi ba yo zaka maboma ba mususu bakufi vite likona bikela kila na bango bisimba simba mais na mokiso comme memi vina yo droit na bandi yo ko vivre peu longtemps et ndenge papa na ngaza lo banangai yanga na mona pe ba preuve ngo mais kisi jamais na simba kisi ba musu ba simba ba kisi mais kisi osarani le soko ko beta musique bato bazo ya te na bar po banjembo ezamba na mute bato ko longa na njili ba matete bani ba ya musique no pas kisi ko zo bango ana beta musique za banjembo kitoko musique kitoko batu bakoya mais ko joka bakisi wana po nakoma boyo batu baya mingi na musique na ngai nakoma vedette monene ko couper vie au kata vie no moko c'est vraiment. Est-ce qu'à l'époque Vejano si ba proposer yango déjà ba proposer yango pe déjà pendant carrière na yo? Non ba ko proposer ngai te po ba bi caractère na ngai. Il fut un moment ba musicien na ngai ba zo ba orchestre yo tambo sauter faut te rendre au tas de sanga ba on était ça où Nzambe kaka motaebi na moki faut connaître le haut et le bas ndaka na otai sana c'est pas nani panga wana ko sala ngote atande ngini
wana na boya likambo napenda koboya ti libona ngana osala ngo te. Est-ce que Vieux pour confirmer bien que ces suite il y a certaines pratiques dans le milieu de la culture, dans le milieu de la musique, il y a beaucoup de musiciens qui ont été suite il y a beaucoup de pratiques qui dans le milieu culturel. Il y a bien tenu qui sont ça qui va misser ba umelate. Ba umelate mingi ba makamane ba musupe ba ko fabeli wa ya solo ya nzambe. C'est lié zate parce que il faut comme bango obligatoirement non so comme konzamba décider ya yo koki ekoki kaka. Mingi pe bazokufa mingi na ba pratique ndenge wana boy kozwa bakisi bo ba condition nganga kopesa yo okoko bebisa vina yo pamba mais ba mosu pe bazokufa jeune kana bowe penza liwa penza ate ewe yo mikolo koki quoi parce que liwe za kate il faut kuma bange il faut kuma non mokolo yeli yo kaka ata aussi ba kisite mais son nzamba a décidé te yo mokolo ke kaka. Souvenir ni Vieux Jano azanango spécialement na par exemple na Grand Calais. Grand Calais yo biki na bandaka et pas na ye. Motakomisinga na musala musique eza ye. Et banana ndengeni. Na ibsege otango to bango nga nazaki ko batelier na ba masuwa comme nango Baron Jacques. Na comme pe second capitaine. Atoza ko ngoto sala Kinshasa Kisangani. Bango bazokende voyage na Kisangani ko beta kono. African jazz ba Nico ba Desho bakotika na masuo biso kende kiwana na nzelanga na senze momoko bona kela kisaye kalenga bibo parce que ndaki na donga na pona za koemba na zaki pré-chantre na église ya Mbanda kawana na la kisa binanga bino senze momoko bien so to komi na Kinshasa to zongi Kinshasa ya kotala ngai bon to kepe voyage to komi na Bumba concours de danse za kiwana na poko ngo mokonda ke ko bina na ba na gagner vélo tango wana. Donc, Vieux Jano peut un bon danseur. Un grand danseur. On a gagné vélo. On a équipé vélo. On a pourquoi on a cabo le fio. On a pesé quelque chose. On a fait un gabi stone toqué. Tant que on a fait un gabi talaye. On a fait longue na musa masua. Yaka na musique. On comme vraiment motopé au jour bonheur na musa musique. Posa na don na ya banzembo bitoko. Kolongwa na ngai kolongwa na masua yango. Kalem mutalongwa na musa masua. Non, et là on est convaincu pour le dire que le jour la mort la mugika ne ba yebiso donc ça le moko au salaire déjà mais mutumo ka lobité longa na musala wana ya ko sala musala boy et hésiter quitter na hésiter quitter parce que on a eza na biso eza donc nzamba pesa nga ya musique tant on a za ko yemba na classe na yi pré-chantre na église Sainte-Eugénie na Mbanda kawana alors goût on a tellement côté langai. Et puis le canapé c'est que na osaka banzembo ko bricoler ko ti ya bangate basaka refrain bo kupleza ka boza boye alors na mona que musa wana linga na kendeka donc d'une manière à aider à forger qui quand même OK ye calé mais est-ce que oui mon souvenir est bien allé comment muta forger ndengwana mais le jour au lendemain pour la mama mutuka Vieux Jano lobi na longwe African jazz non mais exactement que soko forger ngai pena za kaka obligatoirement tika kapa na seko soko to vanna yo loko to swani poto wili kamoko boy ata mwesi na ba kabwana kati to ka bwana biso na mona ke ça ne va pas mo sana songa na salia wa ke ipambalo na kenanga na mika ko mene vina nganga moko soko mutu kawana oyo Vieux Jano zaki posa osomba zaki na posa yo moko somba ona mbongo na yo to Grand Calais asombelo na mbongo na yo asombela ngai sombela ngai parce que ngai na mbongo te ye motaki patron na biso abaka sombela ngai motuka mais na banzembo no boko pesa boko zolango mbongo te bo banzembo ko zolango ba mbongo non rien to zolo te so yo on bénéficier na nini temps zo pesa banzembo na kaka apesa biso moi quelque chose ngai ne tuza kotambola ensemble tuza toujours na ye so to ko na magasin ya sombi chemise ya sombi nga pe chemise to ko li ensemble au bout de temps à autre son na zangi loko bon a dépanner ngai donc pour na moment là et pas Vieux Jano zaki non suffisant est suffisant vraiment suffisant ah tango na vie zaki malamu OK moi mbongo mokembe ko li malamu ko vivre malamu moi c'est ce que zalo quoi les autres que il faut doit mbongo ya mingi autant ça va ton la barre na manini mais kala zaka mbongo moke mais makambo bien ko li malamu ko vivre malamu tu dois mener vie malamu pensa
Vejano okomi banzembo ebele. Okomi banzembo ebele mais oyo eza pintana oyo sele meba sexy makasi oyo tout à l'heure ba lolango mado et tous les des lolango au salon on a contexte ni bon ezalaki eyelangi bebo moi eyelangi parce que tant to saka banze moi parfois ezaka masolo to sona bato na oki makambalobi na kamati yango na ko exploiter yango so na saka nze malolango ça veut dire amina ngamba kwa kina mwasina ye bakabwani pe moi ça za kolela bazonga na libala quoi ay pa ko bisanga bitala ma femme to kabwani ay problème ya kibwe na iko sana nzembo na condition ya lolango nzotendo songo ngasa lolango zongela ngana judi boma ngamu na yobo na bona moi ça bonde ya mobali ko babiloko ndenge wana boye na banzembo ntongo tuningi banzembo nele hiki toko banzembo za bele na sala hiki toko mwana pona moko mibale misato ezate pona sala mingi ya kitoko mususu lagi o réussir te mais mususu za réussir mais za réussir ya kitoko de kagi mingi parce que différence ya banzembo mingi o ezaki o ezo réussir na o ezo réussir te ezaki na ba facteur nini au genre que anzembo go simba to nzembo go simba te ni nango ba point de ba signaux de o go salela pona o ba nzembo go simba te ezaki ni ngai tango na sa nzembo na ko ba te ke go simba te tango nzembo ko bima o mala bato bandi ko linga nzembo wana bandi ko longa pesa exemple ba Elodie ba Mado ba nzembo bele wana ba lolango bato bakomi kolula yango bato kwa nzembo kitoko mais tango na saba nzembo idée za te ke ezande kitoko za mabe non na saka ba nzembo boy mais tango ko bima choix ya bato ya ba melomane nde bato ko mona ke nzembo balinga yango mingi mais c'est comme là déjà que yo montant aux répéter nzembo oyo komi olu na ante nzembo pinde ke beta ndeka parfois ya rivaka na sa nzembo mena comme lula yango pe mais au sous-traitant on tient terrain yango temte beti voilà mingi zandenge wana OK le lot 65 ans nakati ya carrière musicale à ce qui concerne âge 87 ans déjà ils est belé déjà nous yozungulu wana ah oui belé menazana nzamba zosunga ngai na ebite soko lobi bona na okene menazana na pesa ka merci na nzambe pona na ndima na nzambe mingi na sepela mingi na nzambe pe ndenge tata zolo bana ngai ndenge na biso bino ke ko simba kisi no kaka losambo ko koma mobange pe ko simba nzete na za ko mana pe ba réalité ngo zo salem na niveau par exemple droit d'auteur au niveau il y a ministère de la culture moi les sungi moi je vais Jano quand même azo se plaindre te bon côté wana to ko se plaindre moi mingi parce que société na biso Sokoda eza na ko bate banque en miniature pour mbongo ekotaka na société wana eza osakana te mais biso tango tozaka na ba sabam ba sasem na poto là chaque mois bazotinda biso ba enveloppe ba droit na biso nani ba chèque ya ba droit na biso mawa tozwaka mais malonga peut-être mais avec Nyoka Longo namoni que makambo ça va un peu parce que comme on a moi clair 2 fois par mois tozoko toucher azako pesa biso pe ba aide moi mingi na sepelaka na mingi mwana wana mais ça bazo se plaindre que oui Nyoka Longo malonga pété bazo pona bilongi bazo futa bato selo ba relation bazana ngona batu wana non ngana mona ka wana te parce que tango to touchanga bango bato tu bakendaka bazwaka na basi na biso na ba veuve oya bato bakufa bakenda be kozwaka bambongo mais na mona likambo wana bozolo bana te asaka biloko ndenge wana boyo en tout cas na moni yango te quoi ba mosuba lekali bosonde tozako mona misère mais na ye vraiment à féliciter vraiment féliciter aza très courageux et puis aza ko aider biso mingi yo mise soko keleli okena Sokoda bako aider yo et puis ndenge na biso que chaque fin d'année tu dois un peu d'argent 2 fois par an na sepelaka na mingi pena souhaitaka que
à continuer dans mon salaire. Avec le temps, on a appris très très bien. Donc, avec les, par rapport à la rémunération, na Sokoda. Oui, par rapport à la rémunération, on a rémunéré quand même. Toujours quelque chose. Quand toujours on le côté. Toujours on peut malongate quoi. Tant que vous avez malongate, est-ce que vous avez un recours pour subvenir à ma besoin? Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Mosala na biso mosanyo so vient na biso so yango na kaka. Musique to vivaka na musique. Soko kuna na bar ta musu to jolo côté. To bika na société na biso ba droit de tena banjemo nyonso to sala e bila banjemo moto kanga na sala njembo ebele na ko za pauvreté na ko za ngambongo te. Du lokola ya mwana na zawa na lokola nyoko longa zawa na mwana ko moi clair quoi teta musu kelili boyo o sengi kuna ba pesio. Vraiment, de manière approximative, Vejano, une enveloppe et il y a Sokoda. À comment on a combien? 5 000 $? Ah, on a un secret dans le banque. Ça dépend de la joie qu'on a gardé en gamme. Vejano. Au bon, il y a un salaire à moto. Oh, mais il varie à stabilité. Mais il varie à quoi? Il y en a varie. Tantôt, du mingi, tantôt, du moquet. Mais ce que ça, aujourd'hui, moquet, ils ont combien? Ah, n'a habité. Oh, Vejano. Je suis mon salaire à moto. Qui n'a pas gagné à boire na bonne. Non. Salaire est là, quoi, secret à Yom Makokaka. Mais sinon, on a séparé la gamine et on a longo. Mais dans l'ensemble, si par exemple, Vejano, on sait le bilan, non? Vejano, ce que ça a conseil moko ya opesa na ba bana na ye lelo baza ba musicien ba conseil na pesa bango kaka bala na lokolo na biso mwani biso so ba kolo to stocker tika kanga moko bala na exemple na biso exemple dans ce sens que bazala na boboto entre bango na bango yami balé babeta pe barumba mingi bachachacha ba bolero olika ka ndombolo babeta ba komi ndombolo na biloko libanda biloko bapaya na biloko bapaya il est trop batika musique na biso ekufate basimba yango ko simba ndenge biso tozala ko simba musique ya biso ezaki monde entier bazolinga yango mais so bango baninga balanda biloko bapaya nandombolo kaka batiki barumba bachachota babolero parce que la musique n'a pas de frontières. Babeta nyonso okokite motaye pa sepeli. Alors na chota na ibsaka bango ko bazala ndenge na bala d'exemple na biso musique na biso kotambola très bien. Pour baisser ses amis na musique na biso. Mais basala vraiment effort batombola la musique na biso. Lelo Vejano, comme tu as dit tout à l'heure, c'est parce que yo moko la relation aux gens on a musicien actuellement la nouvelle génération ba koko bana même pas koko bangonyo sana bango na relation malamu mingi moi na relation na bango malamu mingi parce que bango ba respecter nga vieux jano ngabe na kumisa bango mingi ke baza kaka na courage ba tenir le coup quand on a bisaka que batika lokolo na bisote ya barumba na bana musique la biso penza ya Congo et évoluer ndenge zaka et continuer ndenge zaka kala mais sinon nazana bango dans très bonne relation ata moko nazana mabe azate bango se ba respecter kangai ngape na respecter bango na sepela kamingi na bana so ya lelo. Ok, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, là nous sommes en train de chuter, donc nous sommes presque à la fin de notre émission. Mais avant de vous quitter, donc nous allons dire un grand merci à toutes les personnes qui ont l'habitude de nous suivre. Et par là, j'en profite pour saluer à celui qu'on appelle Edo Biebina. Une salutation spéciale à toi, sans oublier William Luzolo et Christelle Luzolo. Mes salutations spéciales. Adrien Touzéo depuis Birmingham, je te salue. Et Blaise Pandou depuis Birmingham aussi, mes salutations spéciales à toi. Et mes salutations à toutes les personnes qui sont fidèles à Congo Mokili Télévision, toutes les personnes qui sont fidèles à Historique Culturel. Et là, je vais donner la parole à Monsieur Jeannot. Vieux Jeannot, oui. Tu as une émission na biso.
moi liloba ya suka par rapport à l'émission na biso ya lelo. Bon, en tout cas, alors comme on a commis si bino ndenge boyo ko interviewer ngai na sepeli mingi. Pe na ko pesa mbote na bayeba nanga na zana mi moko oya simba kanga na Brazzaville. Général Paul Victor Moani to benga ga olo mangwe. Pesa mbote merci mingi. Docteur Proté to zana yawa bande ko mingi ona iba na bango ba colonel Yoke Bokolombe nyonso basutenanga na pesi bango mbote puis merci à tout le monde ba peuple nyonso balinga ba continuer be ko ya musique na ngai ndenge na beta kawana et pas maman Denise na bandalunga na avenue nga référence Joël Litin école wana na beta tous les dimanches kuna alors bato nyonso na tangia on pesi bango merci mbote na bavungo balando tout le monde n'a pas eu un botte. Merci Ming. Mais Vejano, avant de quitter, moi à capella mon copain va tout balinga combien? Ah, naninga biloko do kwa wendo tedi. Mado soninga nini so kelingi lovenanga. Mote mo pasie diye na banji mado ye. Na sala nini diye mado ngayo mo bani. Ok, merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous sommes à la fin de notre émission, mais avant de vous quitter, nous disons un grand merci à l'équipe technique de Congo Mokili Télévision, spécialement à celui qui est derrière la caméra, Imak Makengo, et surtout un grand merci à Caprice Lokwa de Management, un grand merci à Sims Esele, Anelka Bafosset, ainsi que à Ado Yui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée. D'ici là, portez-vous bien et on se voit à la prochaine. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.